Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Est-ce que ça va chez vous? Merci d'être connecté sur votre chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci énormément à tous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Alors, nous continuons toujours avec le sujet des Kuluna. En tout cas, Mahamo ya Kuluna o ekomi somo. La vidéo que je vais mettre tout de suite, c'est une vidéo qui fait très mal. Une vidéo très choquante. Je vous dis. Cette Kuluna, c'est Kuluna, ce qui cette Kuluna na loba na langue nini. Akati muninga liboko. Akati garçon obozo mona liboko, ça fait mal. Azui liboko, akenango, atumbi. Donc azui akati mutu liboko, azui liboko akenango, bande ko bola da procès oyo. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais garçon o azo mérité pendaison. Badiem bigaye na miswa bato. Ce qui me fait mal, azana ba avocat na yeso ki 5 avocats. Bazo défendre ye. Bazo dimate que non, c'est garçon à sali actuel. Alors, sans plus tarder, mes amours, je vous laisse suivre. S'il vous plaît, suivez jusqu'à la fin. Et nous allons revenir tout juste après pour commenter. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de laisser un like et puis un commentaire gentil. Partagez massivement nos vidéos et que ça la biso très kitoko. Ok? Alors, sans plus tarder, tout l'anda dans nos vidéos parce que procès Kuluna ezo continue kaka. Chaque jour tozo lala, tozo lamuka, il y a toujours dossier ya ba Kuluna ezo bakisama chaque jour. Bolanda no boka no explication ya mutu aza présumé. Bolanda nanu ba PCP miko a se défendre. Zo senga ba l'état ba kotele likambo ba tika enanu. Ah Jésus. Alors, sans plus tarder mes amours, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, comme on a toujours l'habitude de le faire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, nous allons nous retrouver pour commenter. OK? Let's go. $200,000 pour et pour la préjudice, nous sommes au Sali. Parti civil a commis na bomo inayenyon so inapte. A cause ils sont au salaté, Kobi kana commis passe du fait de votre comportement. La sécurité $200,000. Ministère public, alors vidéo ça motomabe. Yona manina na yo. D'ailleurs pour naie il faut rendre la bino. En dehors du terrorisme, l'association malfaiteur, le ministère public a 5 peine de mort au Mayo et à 5 000 sous-soins sont tombés à 20 ans pour le terrorisme. L'avocat n'a pas tellement mis à l'obité. Le ministère public a lobby et ça n'a pas été. Je suis peine de mort des habitants parce que Yozaki, au Kangami Yomoko. Et ce n'est pas l'endroit où il y a une infraction, il y a terrorisme. Natina Nango. D'ailleurs, il y a une confusion autour d'un moutou. Comme on va faire ça qui, quand on va faire bureau d'aide, c'est là derrière. C'est pas ça. On n'est pas dans les machines ici. Quand on bureau d'aide a quitté pour la Kanga, yo, parce qu'on va jeter. Alors, on va il y a erreur sur la personne. Natina Nango, ça dit yote, on va nous moussous. Maloba souke za pona yo pona ni. Na senga kaka bino bakonzi
balobi ngam na kati loboko babenga GPT na senga babo bazong sanga place na zalaki basala enquête na ngaba baluka enquête monsieur Zalite enquête yango tibina zo sambisa maloba suka ngana GPT ngakombo na nga Isa ezabe na batu misusu pe batelemia polo baba misusu loba pona yo moko ezabe na batu misusu baza bayebi ngai basoda bayaki na komba GPT mais nga kombo na nga GPT okay. Mama botela ngai Isa Bokalango biblia yokiyo ayant porté la parole en deux lieux prévenus ces derniers clament son innocence derrière la plaidoirie des avocats conseillers au motif que il ne se nomme pas Jephté, mais il se nomme Issa. Ainsi, le président déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement incessamment. L'audience est suspendue. Vira. Loba malobeze panayo. L'État soit kaka asala oyo ya kokosala pona bango po. Toyoki malamute. L'État yemoka sala oyo kokosala pona bango po ngana zaki da ya mutako kufa. Wili kambote. Tozano na posa toyeba makamdenge leki na muzindo na yango. Alors, olobi ba mema kinga ende. Un instant. Yo ozaki na bavien na bozo beta masolo pona lolenge ni bosengi boso ma monter ya mutu kweza na kati na lopango. Oui. Alors masolo nezo beta ma oki posa ya petit besoin. Ya petit besoin. Obimi ndo kutani na mwana mwasi oyo bazo sala nini? Na sisi kosuba kobimane nazo bima na couloir wana na kuti mwana mwasi abana auta kinga bazo mata. Azo bima avec ponko jekoko. Ye aya botoli esaki. Ngala ka isaka za lokande si ye moko loka ba jeno bazala ka ba mesala goyala ba butu. Est-ce qu'on peut arranger ces micros-là parce que on a du mal à entendre les déclarations de la victime. Arranger les micros. Il est aussi malade. Il est malade, il a trop mal, il ne faut pas trop. C'est sa façon de parler. Il est aussi souffrant, il faut le comprendre. Est-ce que moi, na moi, si on a babotola qui est sac déjà? Abotola qui est déjà sac, abane de Rokima. Nani abotolier? Yé, oya telemio. Donc prévenu yo moto abotoli sakwana. Tanga botoli sakinga la landiye nzoka ne bazaki. Yo landiye. La landiye. La kaisaka za ye moko nzoka baze bele. Ba bimi na mipanza mir. Aliya bandi koloba katai nda beti lichette ya liboso na bare nde babeti nga awa ndenge mususu yoko beta na mutu na mukongo nazaki vraiment isusu ngai te nde na retour nde bato bamonaki ye azongaki loboko akati na ngongaba azwi loboko ekweyi loboko oyo akati akena ngo wapi ngaba akena ngo na ngaba moto akati siko machete wana nani? Mutakata kinga machete yeyo. Ye. Aleba ninga na yeta ngbaye, albandi ko loba bango ke no ke katai. Wadi ana zalaki dia loboko de za de ya ko katana. Azaki souffre vraiment ngaita. Oyebaki ndenge nini tango wakati yo machete? Loboko ekweyi, alokoti yango, oyebaki ndenge nini kiakena ngo na ngaba? La zalaki daye monsonné. L'homme tout na zo fongola pona ye bande nini ya kokima bango na bande ko benda na nde ya ko benda na si batu pe ya avenir ba bimiana kati loboko nazo lokomi ko yoka kaka voix ya batu na se donc nazala ki songa ite ti bakanginga elamba na loboko pona makila ye bande ko bima ebele ne ba memenga na hôpital rapide. OK, tribunal elandi yo siko tribunal linge ba lisusu nangonga nini bato yo babimeli yo ye Issa Asui machette à Katio. C'était aux environs de quelle heure? 19h. Vers 19h. Vers 19h.
Est-ce que o identifia ki ndenge nini ke ye oyo prévenir nde mutakati yo? Elongine ye mutabima liboso. Olobi? Yende mutaliboso abimaki. Ye mutaliboso abimelaki yo. Baninga nne mutabaji okangama na bamir. Ese na ngonga ba 19h. Butu ese koti. Okoke koyeba ndenge nini? Moi molile ezalaki mais éclairage ezalaki na avene. Nini ezalaki? Éclairage ezalaki na avene. Éclairage ezalaki? Oui. Lumière. Lumière ezalaki. Lumière wana aba nini? Ya ba ampoule ya économique. Oki masolo negeleki? Na yoki otu balo. Masolo eleki boye. Ezamba liboso te yona groupe na yo. Bobimela batu le 30 décembre, bobimeli bango pona ko menacer bango, pe bo botoli ba téléphone ya batu le 30 décembre. Bobisi bango lokola bino bovandisa ba mbila wa bokomona. Et vous avez extorqué des téléphones de paisibles citoyens. Au-delà de ça, yoka. Au-delà de ça, le 12 janvier, yona groupe na yo, bobotoli sac ya mwana mwasi. La partie victime est intervenue. Pona koluka ko sauver mwana mwasi na sac na ye. Alandi bino bobimisi ba machette bo papier bo katier loboko. Réaction les andengeni. Bon, otu balobi na moni za lokuta. Lokuta na papa uni. Papa o aucho ya a. Lelo azalaki kuna kote na zalaki. Aibisi OPJ te mwana abotolanga telefone. Natali pe wana lobi ngam na botolo téléphone. Le même jour lundi bakangaki ngai. Basoda bakangi nga bakena ngai. Nakekuta place puna na nani. Basoda bakangi o papa te mitune tuna nyawa. Bayebi ndenge nini ke yo oza koluka mpona okata mutu loboko. Basoda wana baza ba médium te, baza ba magicien te. Ndenge nini ba cible yo. Et puis ndenge nini mandeko no bayebi si yo babiko bimate. Parce que bazolu ko kanga batu o bakati motoloboko. Pona sangwe panzane de nga ba mobimba. Balobi ngam na kati loboko babenga jefite. Na senga babo bazong sanga place nazalaki basala enquête na ngaba baluka. Enquête musu ezali te enquête yango tubina ezo sambisa yo. Maloba suka nga na jefite. Nga kombo na nga Isa ezape na batu misusu pe batelemia koloba batu misusu te loba pona yo moko ezape na batu misusu baza bayebi ngai basoda bayaki na kombo jefite mais nga kombo na nga jefite te OK mama botela ngai Isa bokalango tribunal yokiyo. Justement et ici nous avons suivi les réquisitoires de l'organe de la loi. À la question de savoir si le prévenu est coupable de faits infractionnels lui reprochés et peut encourir une condamnation pénale. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, répond par oui. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal militaire de garnison répond par non. Disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions de terrorisme et d'association de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondé l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices subis en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé en audience publique dès ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025. Et que le verdict est tombé, donc le tribunal des garnisons militaire de Matete a rendu son verdict. Voilà, le Koulouna ou bien le bourreau d'un paisible citoyen vient d'être condamné à mort pour terrorisme, mais aussi condamné à 20 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, et il doit également dédommager la victime. Donc à titre de dommages et intérêts, il doit
payer 100 000 dollars américains. Entre-temps, il a 5 jours pour aller en appel. Merci beaucoup, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. J'espère que Ngaina Binoto Landi, nous avons tous suivi phénomène oyo ba kuluna, les kuluna bandeko mamba ba kuluna oyo, ils ont vraiment somme. Ils ont ça na nzoto malili. Ils ont pesa na kobanga. Franchement, je vous dis, non comprendre au juste zanini. Kuluna pourquoi et comme il na niveau oyo pourquoi bandeko, non qui passe, non qui douleur. Et ça la passe comment na mboka na biso o to komiti na niveau oyo. To komiti na niveau o bakuluna ba komi aza à l'aise. Akati mutu loboko. Mais il est à l'aise. Bavoka bazoya pour ba défendre ye. Bavoka bazolo ba notre prévenir, notre ce qui prévenir na biso. De bali nga ba contredire. Oh Jésus. Bandeko. Likambo est comme spirituel. Likambo est sous normalité. Maramoyo est spirituel. Surtout bito landelango bien na mamamolimo. Ce sont des sacrifices. Au bazo sacrifier les peuples congolais. Ba tie esprit wana bakulu na po ba atakaka batu ba bomaka batu do makila etanga. Mais c'est pas normal. Nakala to bandoyo kali solo ba shege mais koboma ezaka mukie ezaka ba shege ba yibinga sac ba yibinga loko boy ba shege ba yibi téléphone ezaka na téléphone mais lelo ekomi ya koboma ya kokata maboko ya kotobola michopo. En plus le présumé Azali on appelle ça comment, il est au fait il est à l'aise. Même sa façon ya koloba, tu sens que la personne a une assurance moroboy. Azana est à l'aise, ata ba condamné 20 ans de prison. Ba pesi peine de mort. Nazo yebate, est-ce que a ba signification ya peine de mort wana? To azo yebate combien des années à condamnation? Est-ce qu'azo comprendre marambongo ou pas? Ou azana est sûr que ne ba défendre a obimana ye, peut-être ça bongo. Parce que oui, avocat pardon, il y a partie civile, avocat à l'État. Bango donc avocat ba kuluna. Oui, c'est la loi est bongo. Loi est bongo, ata mutu aza criminel, ata bo marabatu, mais soka za avocat na ko défendre ye malgré ba ko défendre ba ko réduire peine na ye mais donc ce qui va preuve ça makasi en tout cas, c'est vraiment difficile. Et ça vraiment pas si pour allons en procès bandeko. Obi na fandi boy na tali boy kokomi sa mutu inapte obotama no yango soki to moni mutu na nzela na défaut moko quelconque to za na facilité ya ko condamner mutu te to ko seka mutu te oyebite omoni mutu mo liboko ekatana likolo ekatana nzoto esali soki ndenge na mwa défaut moko quelconque il faut pas kozala kozana na facilité ya ko défendre mutu parce que to éviter biloko muso comme la rabatu na vie muto andimaka te que non un jour à cause à la orphelin à cause à la veuve à cause tika na défaut moko quelconque vie est ça compliqué oko la lelo riche la moki pauvre oko la lelo mobima lobi la moki beliboko katana likolo katana yango à chaque fois so na otala mamezo le kana sia mokilo na obanga nzambe na ebisa nzambe protéger nzambe batela parce que donc it's happening. So anytime something will happen. Talande cha obeta lisolo bolandi lisolo biba obeta lisolo ya ko somba mutuka. Ba obeta lisolo ba somba mutuka. Po aza chauffeur. Obeta lisolo nengo somba mutuka. Aba na ko conduire kaka liboko oyo kumba mutuka. Nde liboko oyo bazui kwaka bakati. Oyo siko ndenge zabo otikali inapte vie mobimba. Liboko ka place esimba ka voler kati oh Jésus. Non ka chair de poule. Franchement er na lo baboy, non ka pasi, non ka chair de poule, non ka douleur, non mimo na bi nzambe et ça m'a monsieur comme la rabatu na vie, on dit ma quitté. Oui, lelo au mon on le ndoto er abano ko réaliser que nana liboko te lobi nazaki na liboko melo nazala ngote. Bandeko to banga nzambe. Les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. En tout cas,
ngana yebisa bino tobanga nzambe. Tobanga nzambe parce que za ma mususu okolamuka bo likambo moko ekomelio yo moko se rendre compte que te likambo oyo eza compliqué, eza vraiment compliqué. Eza compliqué. Tala garçon batosane na avenir. Asara ne musala na ye, adebriara na ye. Tala leo liboko nini ekatani. Bandeko na angle mususu to matato kita. Omoni il y a d'autres choses. Hein. Soki likambo etali yo te to matato kita kokota te. Soko zana bitumba na ezolanda yo kokota te. Parce que yebite bando au moins so balingi ba voir yo ba ko utiliser ka way moko ba utiliser ka voix moko pour ba voir yo. Peut-être garçon o azakina kindoka famille na bango ezolanda ye. Mais batali pona to zoyer il faut to côté là que non baba kuluna akende ko sauver moi na moi si mo parce que likambo ezala ngo ya yete bakuluna bataka ki yete bakuluna ba yebi mutu mususu sak ye tellement monaki que non kuluna za ye moko ye a penser que non à cause ana bato ebele or bango bazala bakuluna moko zo atake bango batami Bake abotolisak. Yesko akei étant que sauveur, bon samaritain. Ake abotola saka sauver fi wana ndesiko wana zakina lichette azu kwaka ampité loboko. Tala niveau azo yabo loboko ekatani donc c'est que lichette wana zaki do ba siebisa ki yango bien. Donc aye kwaka akati azo yabo liboko ya kokatana. Pitié Jésus. En plus bakuluna wana bazui loboko bakenango. Azui loboko wana kenango. Mais ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? C'est quel esprit ça? Donc ce que bakuluna baliaka batu. Bakuluna oyo oui, baliaka batu, on peut dire ça. Okati moto loboko ozo kata somo wana te, mais ozui loboko kenango. Ok, nango kosala nini? C'est que balia kabatu. O makambo ça normal te. Bazo utiliser bango. Bazo ça nango ba kisi tissu koto tozo lukato comprendre makambo niveau Congo ekei parce que niveau makambo ezo kende presque ba communauté nyonso bazo lobelaka le même sujet. Batu nyonso bazo lobelaka sujet moko. Les kuluna. Batu nyonso bazala posa bayeba pourquoi les kuluna apparemment elo kango emati lisusu makasi. Donc quand so batangi komba kuluna on se réfère directement au Congo. Okati mutu liboko mais ozu liboko kenango. Posa nango nini? Otumba olia tosa nango nini? Tosa nango nini? Bandeko non qui passe. Si comme mutu aboye, ba avocat bazoya, ba ya ko contredire, ba lobake qu'est-ce qui prouve que ezalaki qui ça va bien qui ni terme na ba ni ba bien que notre client yenda simba ki machette. Pour ba bazoya na comme ba témoin musu ba monaki na musika, musu bazalaki te, musu ba yeli solo, ba c'est le parce que moi j'ai suivi le procès du début à la fin. Mais moi na la bino image nyon sauté. Donc voilà, comprenez un peu. Moi j'ai image nyon sauté mais chez la kibinoka au partout est essentiel au bandeko. Ba témoin oculaire, ba mususu ba banga na bango hein. Ba mususu ba banga na bango a ko se présenter parce que ezaki public. Mutu nyo sozo mona et pour mutu musu aroya comme témoin boy ba kaneli ko sutuka ba bomié. Pour ba kuluna bazo banga te. Au moni kuluna ana facilité à compromettre mutu liwa. Vidéo na chela kibino lobby. Koulou nazo promettre officier que yo zela torota ande na roboma soka na meko bi ma prison na roboma yo. Aza à l'aise. Ça c'est quel esprit? Ba koulou na ngope depuis babanda ki au premier lot, deuxième lot, troisième lot. To moni ate bimba koulou na mon côté. Ba ngonde ba sala ba to mabe. Ba to ba kufaka. Ba to ba koma ba inapte na vie. Mais ba kuluna ba condamné ba peine à mort, peine de mort, mais ba ça les lots au mon côté. Est-ce que on ezako boko la ba kuluna to ezako silisa ba kuluna? Parce que jusque là
soki baomona nde baokata motu loboko bakuluna nde bazomona nde bazoboma bango en live boy biloko ekosila baobanga. Comment se fait-il bazosambisa bango bazokanga bango mais on nie makambo wana esila mais on dirait ezosempire baobanga te? C'est parce que bayebi bakopéraka na bagent à l'état bayebi ke comment ba fonctionnera soki bakangi aobima na ye aza trop à l'aise aobima na prison moto osale makambo aza te aza ne trop à l'aise bayebi ke eza bongo. Alors mes amours nzamba likolo asunga noki motema pasi oya tika liboko oui nayebi ke non akoki ko débrouiller na ye akoki ko sala ta liboko moko mais nayebi te douleur parce qu'il y a d'autres gens biloko ko supporter ngote choc wana akei eza eloko esalameli seguin akoki ko supporter te ke bakata ye lokolo wana ebetaka drum. Il y a d'autres choses ça spirituelles so oza bitumba na ya famille sorcellerie ya famille na yo ezolanda yo bako utiliser ka moyen moko boye pour bavoir yo bako utiliser ka méthode moko boye pour te biso il faut to achever biso il faut to zoyer biso il faut to saler donc ba luka ka façon moko boye asaki dana ba komba na ye tala za chauffeur eza loboko na lokolo soki eza automatique donc chauffeur il faut lokolo na loboko osimba volant za chauffeur ya taxi chauffeur nini akosimba volant loboko moko oh Jésus donc passe donc ba kati ye machette si comment maboye motema pasi donc motema nzamba sunga franchement Congo ekomi na kobangisa tout le monde a quand ba image mais Congo ekomi na kobangisa eza ba place mususu kokende omona kaka no kulu na kokata yo donc baza partout ba bombani apparemment tous les jeunes presque il y a la génération amike bana ba 90 oyo donc à partir de 89 kita donc 89 kutu to koma kutu te donc to ba ka 90 kita to ba 2000 kita donc bango bana nyonso na bazaka bango so kuluna en plus ba banga eloko te bango do ba kuluna ba komi ko menacer population biso na kala to bando banga o ba soldat to bando banga ba officier ba soldat mais lelo population comme banga kuluna par rapport à soldat pour ba biki bango ba sakana to sakani ba katiel litoi o sakani ba katiel liboko. Comment fonctionner bon? Oh mon Dieu, non qui passe dans mon thème, nzamba sunga. En tout cas vraiment, bato oyo bakuluna obazo punition moro boye, ne ba condamner bango la peine de mort wana, ba pendre bango, tout le monde peut ba imaginer bazo pendre bango. Pour apparemment bakuluna bazo ke ko boko la bango to ndengeni, tout le monde peut ba image. Pour ela omona ke non muninga ba bomaki, ngape na ko bang. Apparemment il wana ça bango lo morote. Et ça la bango loko morote ministre Constant Mutamba oui tomoni ba procès au salama tomoni mais jusque là tomoni ate bembe ya kuluna moko te kuluna zo obligé ko mettre fin na vie ya mutu ya ko tobola mutu ko bimisa mutu michopo ba kuluna baza ba carnivore to baza banani to baza banado eloko elekela ngati lelo okati mutu loboko zu loboko anoke non pour ça nango nini Jésus bano bana ba esprit moko ba démon ba dragon bandeko moko évidemment na chila kibino na émission moko boye ya ne passé o kulu na mwana na kulu na soko moni okuto tali na taille na on dit ba te mutoko sa décabo yango balobi la taille ne fait pas l'homme. Et ça, mon gosto, au moins qu'il y a ça la maman minene te. On dit maté. Mais mon tozo ça maman minene, autant mon moutoumoko moukoussé. Koulou nana a taba 1 mètre, 1 mètre taba 20 ou bien 30. Moi nana a kataki muninga ne moutou. A kataki muninga ne moutou. Et nani cousin pardon. A kati cousin moutou, a longoli bongo. Akena bongo kunu na mususu na yebi ke no azaki na mpasa na lakisa ke na azaki na mpasa na lakisa ke na nini na mission passé
Akie senga papa na bango bateka lupon papa boy. Azui lichette akati papa mutu. Abimisi bongo papa kenango bandeko. Na ebite bano esprit nini. Nazo bate eloko bazo ça c'est tout ezalo là ba fuli ba mon peuple ke ba bo makabat. Donc makila wala nde sacrifice. Nga na mon eloko ce n'est pas normal na Congo. Ce n'est pas normal. Donc ba na posa ka makila etanga. Makile tanga. Koulou na boma mutu, koulou na so violer mutu. Et ça nango à l'aise. Mais jusque là, ba osala bango nini. Ba okanga bango, ba ke na ngenga, ba so sala nini. Bon, la loi c'est la loi, hein. La loi c'est la loi. To kende donc loi et ça nango. Donc loi il faut qu'on lande lango. Donc ça la sentimenté. Hein, donc loi il faut qu'on landa loi. Parce que to ebi non ce qui est comme boma awa. Droit de l'homme et les mains awa. Oboma Moutou. Droit de l'homme. Mais droit de l'homme, il faut voter à la répétition. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Oui. Et ça bongo. Et ça bon. On a pas avocat, on a pas avocat. Hein? Ceux qui population, on a une population, bamba, banga. Yo mutu akati muninga loboko, bino ba avocat. Bonsoir à défendre Moutouana. Attaque tout le non, il aura bon attaque tout. Na partie civile, ceux qui ba bilo ni ba benga gawana. Non défendre te. Ceux qui ont les kinayo. Les hommes moi si na yo bien c'est mec qui n'ont tout moi na no ba kati le bon et pas ba kuluna. Yo avocat qu'on soit courage. Ya quoi côté le ma. T'as avocat Kindokyo. T'as avocat Kindoki. Ceux qui ont les kinayo. Ne ba katakio le boko bongo. Yo avocat le qu'on soit courage. Ou à défendre. Ou te défendre client na biso. Pour ata kuluna mokote atikala kondima. Ata kuluna mokote atikala kondima keno ngana salibo na sebe neva kuluna mokote po bango nyo sozaka na mona 2002 na mona 2013 na mona 2000 do ba kuluna nyo sozaka na 15 ans 12 ans 13 ans kuluna 30 ans zate po ba okitisa ba âge ba sambisa bango tant que ba mineur. Ba sambisa bango tant que ba mineur. Ça fait mal, franchement. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas. J'espère que vous avez belé. Abonnez à Bibi Chumbomo officiel. En tout cas, tu as la rabino ba image oyo. Si vous avez un nego na Congo, ça l'effort yebisaka aye bandenge nya otambola. Kuluna aolimbisate. Kuluna do eza esprit moko ba incarné na kati ya bana wana. Tama mwana mukio on dit makeno akokata muninga ne liboko. Pona nini projet nezaki aboto la sac. Ezaki aboto la sac, yesu kwa ko intervenir. Pourquoi bobote le moi na moi ça tout ça. Moi na moi ça on dirait ndoki. Moi na moi ça on dirait envoyé, on dirait sirène. Moi na moi ça on peut j'espère pas qu'il y ait bien. A une place à où tu es là qui t'a monika. Batu musu basaka bandoki batini ba envoyé. Yo ko mona mutu zo tambola bo OK za revenant. Donc ceux qui m'ont montré les canards garçons au libo qu'on est n'geza bien. Mais t'as libo que qui et aux ongs andengeni. Ceux qui attendent libo ils arrêtent et ils arrêtent ben gaba mon hôpital. Ceux qui ben gaba tonga, ceux qui ben gaba zo basa, ceux qui ndengeni. Mais libo que qui malheureusement est carboni déjà. Ceux qui attendent pota moko ben gaba zoa, ben mais qui attendent qu'on récupère mais libo que katani. Non on a comprendre lichette tango et c'est là qui na minu ya ndengeni ni. Ba compagnie machette pe ba megano pe atako kangangoti po ba na ba se ressources na ba campagne ba machette wana azene à l'aise aki asombi lichette yo ze batike kuluna bo megano pe ko mettre fin bo koti na banda ku nyoso bozota e mundaku nyoso basana lichette bo kangi mu nyoso sana lichette bo ça non recensement te ya machette po machette ezali instrument de bango borsa la musala po so ba na lichette te akata na nini po instrument na bango ezali lichette. Est-ce que beaucoup ça la tête que nous beaucoup jeunes unions sur beaucoup monde en a lichette beaucoup continue ndaku par ndaku bon fouiller oh beaucoup monde en a lichette bokangier nous unions sur ça lichette bokangier so ba miko ça musa gouvernement bimisi mbongo tchembo je va si ça crime na mboka crime il faut si la na mboka dans ba soldat bazongi sima mais comme ni kuluna population comme ko banga kuluna par rapport à ba policier. Non, c'est trop. Et ça donc et non c'est émotionnel. Et na moni yango na bi non, je n'en peux plus. Na on va abonner à Bibi Chumbomo officiel.
En tout cas, merci énormément à vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas. Merci énormément na bino bato bolingara biso. Merci na everything bozo sa na vi na biso. Ba like na bino, ba commentaire na bino. Ndezo sa la biso à ce que token de liboso to avancer. Merci beaucoup, continuez toujours na ko partager ba vidéo na biso boyebi ke to la rabino ba news. Ezole kana partout. En tout cas, tozaka na sujet bakuluna any news. Do ba news nyonso bakulune oya, je ferai l'effort ya koya ko memela bino parce que vous comprendre ce qui se passe dans notre pays. To matato kita, nous sommes des Congolais. Ata tozana mboka libanda, mais au Congo nous avons de familles. Parce que mutu moko ta kozala et puis ayo ke non ndekone moko ba attaquer pa kuluna ba katie liboko ba katie likolo mutu ko sepela nangote, ça fait mal, les stress likolo stress et ça passe, et ça choque na vie ya bato et ça vraiment choque. Alors merci beaucoup, merci en tout cas. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% news et analyse qui est présentée par moi, Bibiche Mbombo Plasma. Bisous et bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.